Ntango tokanisaka likambo na Nations Unies, wana tokanisaka na solo lingomba moko. Lingomba moko na politique esangisaka bikolo elongo. Ezali koyoka na malamu. Mpe motuna ezali oyo, boni, yango nde kaka likambo ezali na sima na yango. Bokanisa ete na Tour de Babel Nzambe akabolaki bikolo. Sikoyo soki botali na bureau na ONU na New York, ezali solo ndako kitoko, ezali molai, mpe nkombo na Nations Unies, ebimisamaki na mokonzi na Nations Unies Franklin Delano Roosevelt. Mpe basalelaki yango na Déclaration des Nations Unies na janvier 1942 na ntango na itumba mibale na mokili mobimba wana balakisi bilongi na mboka ntuku mibale na moto balobaki na babula matali na bango bakoba kobunda na elongo na bamboka babiangaki puissance de l'axe. Nkombo moko na ntina puissance de l'axe lelo mosusu ezali oyo bazali kobondisa mpe eyebani na nkombo na axe du mal. Boyebi nkombo wana te? Lingomba ebimaki liboso na ONU ezalaki Société des Nations mpe ezalaki lingomba oyo esalamaki kaka na lolenge moko na kati na etumba na liboso na mokili mobimba mpe efanisamaki na 1919 na Traité de Versailles mpo na kokomisa boyokani kati na bikolo mpe kokolisa kimia mpe bobatelami. Wana ezwami mbala moko na site web na Nations Unies bongo likambo na kobomba ezali wana te ezali kaka lisolo eyebani. Mingi koleka wana na 1945 balakisi bilongi na bamboka ntuku mitano bakutanaki na San Francisco na Conférence des Nations Unies mpe bakomaki Charte des Nations Unies mpe bato wana bandimaki yango na kosalela makanisi ebimisamaki na bokutani na balakisi bilongi na Chine, na Union Soviétique, Royaume-Uni mpe États-Unis na Dumbarton na États-Unis na Dumbarton Oaks na États-Unis esalamaki longwa août kino octobre 1944. Bandimaki yango le 26 juin 1945 mboka ntuku mitano Pologne ezalaki na bato kuna te kasi ekomaki moko na bamboka ntuku mitano na moko na ebandeli. Bongo ebimisamaki le 24 octobre 1945 ntango Chine, France, Union Soviétique, Royaume-Uni, États-Unis bandimaki yango pe bamboka ebele batiaki mikolo to na bango. Yango wana le 24 octobre basepelaka kobimisama na ONU. Siko tota nanu na mokanda na mibeko na Nations Unies ezali eteni moko na lisolo na ntina monene. Malamu Arthur Balfour bokanisi nkombo wana tolobelaki yango liboso azalaki mozalani na lingomba na bantoma na Hort. Bokanisi Hort azalaki professeur oyo asungaki na kobimisa makomi na grek oyo mabongolaki makanisi na Biblia mpe alongolaki ebele na lolenge na nguya na Yesu Kristo mpe bokonzi na liloba na Nzambe. Mpe lingomba na bantoma ezalaki lingomba na molili oyo bazalaki kosala na ntango wana mpe Hort azalaki mozalani kuna mpe lokola Arthur Balfour. Arthur azalaki mpe mokonzi na Société pour la recherche psychique mpe akomaki noki premier ministre na Angleterre mpe azalaki na mosala monene na Société des Nations Unies na liboso. Bongo premier ministre oyo azalaki mpe na solo na mosala monene na bokomi na charte na ebandeli na Société des Nations oyo eteni monene ezali efandelo na Nations Unies. Akambaki kaka Société pour la recherche psychique te na kosala milulu na ndako na ye kasi abimisaki lingomba ibiangami Société synthétique oyo ntina na yango ezalaki mpona kobimisa lingomba moko na mokili mobimba. Wana ezali likambo na ntina monene na lisolo abiangaki Frédéric Meyers na Société pour la recherche psychique asangana na ye mpe elongo basalaki makomi na ntina na mangomba nyonso mpe yango ezwi na kati bindimeli milimo na bakufi bakoki kosolola na solo soki ozali mozalani na lingomba na lolenge wana nde eteni na likambo. Bongo kotonga kati likolo kuna ezalaki mposa na kosangisa mangomba na losambo elongo. Sikoyo totala nanu ndambo na bilongi na kala na Nations Unies. Alger Hiss
akomaki mokomi monene nsima na kobimisama na Nations Unies mpona ntango moke. Le 16 avril 1945 na makomi na liboso na Time Magazine babiangaki ye moko na bilenge mibali na mayele na département d'État. Ezalaki His mpe Joseph A. Johnson oyo akomaki mokomi na lingomba na Bilderberg. Boye tozali na mangomba nyonso na molili lisusu awa oyo bakomaki eteni monene na charte des Nations Unies. Bongo ba franc-maçon na likolo solo na ba Bilderberg nde bakomaki charte wana. Sikoyo toyebi oyo bandimaka tosilaki kozwa liteya na likambo wana mpe na koyebisa bato bazongela liteya wana mpona koyoka yango lisusu. Kozwa elakiseli na yango na mokanda na mibeko na Russie mpe na manifeste communiste oyo ezali likambo na ntina koleka boye. Mokanda na mibeko na URSS ezali solo likokali na mokanda na mibeko na Nations Unies mpona bato oyo bayebaki yango te. Mpe ezali na makomi ebele na mpona yango. Makambo nyonso nazali koloba ezali na makomi na yango. Nazali kaka kotanga bongo nasengi bino moto azwela ngai kanda te. Soki moto alingi kozwela nga kanda azwela bato bakomi makambo oyo. Nazalaki na likambo te na kosala na yango. Bokanisa ete nalakisaki lisusu na mateya maleki banani bazali wana bakonzi balingi kosangisa bikolo nyonso elongo mpona kosala bokonzi moko mpe na nsima na bililingi lingomba mosusu ezali mpona kosangisa mangomba nyonso na losambo elongo. Kasi yango ezalaki mosala na liboso te to mosala na komonana, ezalaki mingi mosala na kobombana. Winston Churchill azalaki moko na bango, ye moto mosusu azalaki mokonzi na solo na nsima na etumba na kofanisa lingomba oyo mobimba. Kobimisama na bokonzi na mokili mobimba ezali mposa monene oyo toloki kosala mpe onu ezali ezwami na kati wana. Charles de Gaulle oyo azalaki mpe na mosala monene bikolo bisengami kosangana na bokonzi moko to na mokili to bikolimo. Bongo wana bazali bakonzi minene bamipesi makasi baoyo bazalaki na likanisi wana. Nsima ekomaki moto oyo na yebi kotanga mbana mkomo na yete Tocqueville mokomi monene na liboso na onu azalaki mozalani na lingomba na Parti Social Démocratique Travailliste na Norvège oyo ezalaki bongo lingomba ebimelaki na lingomba na 3e International Communiste. Na sima moto oyo akomaki Dag Hammarskjöld mpe ye azalaki mokomi monene na mibale mpe azalaki moto na Parti Socialiste Suédois oyo abwakisaki mibeko na bakomuniste. Na sima Utante akomaki mokomi monene na ONU azalaki marxiste. Bongo awa bomoni ndenge nini makanisi mabongisamaki na ebandeli. Siko nalingi bososola ete ezali te lolenge na kotelemela kapitalisme mpo ete États-Unis batiaki mokolo to na mokanda yango na mibeko na ONU. Sikoyo ndenge nini États-Unis bakoki kotia mokolo to na likambo moko ezali solo koyokana te na makanisi na bango. Soki bokanisi makanisi na Hegel oyo bimoneli ebele bitelemani bifandisami na mokili mpe ata moko te ezali oyo bolingi kokokisa. Oyo bolingi kokokisa ezali liloba na suka kati na yango mibale. Boye oyo bomoni na solo bomoni ba socialiste na makoki na liboso na bakomi minene. Ata bongo bazala na makanisi na ba marxiste to makanisi na ba capitaliste na esika wana bokeseni moko ezali te. Likanisi ezali kaka kokomisa likanisi na suka oyo ezali bokonzi endimami na bango nyonso. Bongo longwa na mobulu wana ekobima oyo bolingi. Sikoyo Utante azalaki solo moko na bakomi minene na ebandeli alobaki ba federaliste na mokili bapesi biso emwaneli na mokili na mbato bazali koumela na kimia na bokonzi moko malamu na mokili. Mposa na libongisi na bango mokili na mibeko ezali na solo mpe ekoki kosalama kaka mpona kozongisa makanisi na bino na oyo tosilaki kolobela. Na bongo na sima na bililingi ntango nyonso bozali na bokonzi na pape ndenge bokoki komona na mateya nyonso bokonzi na pape ntango nyonso bamipesi makasi. Awa ezali nde Pape Paul VI elongo na mokomi monene Utante. Sikoyo moto oyo azalaki marxiste. Malamu toloba yango ata bongo. Na miso na bato abwakisi mabongisi na ba marxiste. Kasi soki azali moto na kati na solo wana azalaki na libongisi te mpe oyo ezalaki kaka na miso ndenge Hegel alobaki lisusu. Bongo ezali kokamwisa te ete awa tozali na mbote na loboko na mokomi monene mosusu na nkombo na Kurt Waldheim.
sikoyo libongisi ezalaki nini to emoneli na politiki ezalaki nini oyo na Valdein moto ayebi te moto alingi kozwa likama na mokonzi esukaki na koyebana na bato mpe makelele ebele ebimaki azalaki nazi iyo bongo bokoki komona likanisi na Hegel ebimiwana wana bozali na marxisme etelemeli na likambo wana bozali na nazisme likambo na katikati liloba na suka bongo ezalaki solo na ntina te oyo ezalaki likanisi bazalaki kondima wana suka ezalaki kaka likambo moko. Pape Paul VI azalaki moto na liboso oyo akotisaki ekulusu oyo ebimisami do ekulusu ebukani totanga nanu oyo ilingi koloba Pape VI akomaki mokanda na pape oyo ebiangaki makonzi nyonso na bikolo babwakisa bokonzi na bango mpona kosala bokonzi moko na mokili bongo pape ye moko azalaki na nsima na yango mpe na solo abiangaki mpona bokonzi na ndenge wana mpe na ntina na ekulusu oyo ekangamisami maloba ezali wana mpona bino. Paul VI alobi asalelaki elembo moko na molili oyo esalelami na basataniste na ekeke na motoba oyo ebimisamaki lisusu na ntango na Vatican II wana ezalaki ekulusu ebebisami to ekulusu ebukana likolo na yango balakisaki elongi na Kristo na mabe to ebebisami to abebisami oyo bamagicien mwindo to bandoki na Moyen Age basalelaki mpona kolakisa elembo na nyama na Biblia liloba moko na ntina kaka ye moko Paul VI te kasi bakitani na ye ba Jean Paul nyonso mibale babatelaki eloko wana mpe batombolaki yango mpo esambelama na bandimi oyo bazalaki na likanisi ata moko te ete elakisi monguna na Kristo bongo wana ezali maloba oyo ezali na ntina na ekulusu ebukani mpe nini ezali kolakisa na bongo oyo ezali bilongi na nsima to babandi na ONU bongo pape abiangi mpona bokonzi na lolenge wana bakomi minene bazwi yango bazongeli yango na mipanzi nyonso na mbokabwani na politiki mpo yango emona na malamu na mipanzi nyonso na likanisi sikoyo toloba nini mpona makambo na molimo ezali na lingomba moko na bindimeli nyonso ebiangami temple de la compréhension mpe ezali na journal oyo ebiangami World Goldwell Newsletter sikoyo ebongi tomona bokonzi nini lingomba na boyo ezali na yango mpo ete kuna esangani mangomba mike ebele mpe bakoki kozala kaka boyebi kofina mangomba mike bongo bato wana banani bawe basalaki lingomba na tempelo na bososoli na journal World Goodwill Newsletters lingomba endimami na Nations Unies ezalaka kaka malamu koyeba babimisi na eloko malamu esalamaki na Juliette Hollister na 1960 tempelo na bososoli ezalaki na lokola moko na ntina na yango kobimisama na Nations Unies na molimo na mosala na yango na kofulukisa bososoli kati na mangomba na losambo na kofandisama na bomoko na libota na bato tempelo ezali kati na bato na yango mpe basungi na yango lokola basali minene na mokili lokola utante ye moko boya awa azali mokomi monene ye moko okoki okende likolo koleka wana te Eleanor Roosevelt eloko na ntina Thomas Merton Jawaharlal Nehru Anwar El Sadat S Radhakrishnan na kobakisa na centre monene na New York bongo oyo nde babimisi na likolo oyo ezali kaka lingomba moke te ezali kosala esika moko boye na kati na mapapu ezali lingomba na kati pe bazali kosalela wapi malamu bazalaki kofanda na cathédrale Saint-Jean le Divin wana ekoki kotungisa moke sikoyo te tango nyonso likambo moko bazalaki na mangomba na Inde mpe na Royaume-Uni mangomba na Afrique na Amérique latine na Asie na Moyen-Orient ezali lingomba na mokili mobimba mpona kobimisa mangomba nyonso na losambo elongo bongo totala nano cathédrale oyo na ntina yango oyo cathédrale Saint-Jean le Divin cathédrale ezwami na 112 rue na avenue Amsterdam na bandako na Est na Broadway cathédrale na molai koleka na mokili ezali mpe likambo na ntina paroisse na cathédrale na Saint-Jean le Divin na New York ezali lingomba oyo eboti mangomba nyonso na diocèse épiscopale na New York pe bureau na mokonzi na yango bokanisa ete ezali esika wana bazalaki na Yesu mwasi mpe ezali esika wapi babimisaki likambo na kondima na mosala bakambi oyo ba homosexuel mpe lolenge nyonso na makambo na ntina oyo esalamaki na cathédrale wana
malamu mwa lisolo na kobakisa Jim Garrison mokozi na Fondation Gorbachev oyo ezalaki fondation oyo esalamaki na Gorbachev na New York alobaki tokosuka na bokonzi na mokili ekozanga kosalema te bitumba ekozala monyokoli mpe boyokani oyo ezali ete na oyo esengaki wana tozali kobota efandeli na liboso na mokili mobimba bongo yango nde libongisi bazali na yango. Philippe Joseph mozalani na lingomba na CFR mpe na Cour internationale de justice moto moko monene na mokili te ye akomi na ndimi ete bakonzi na mboka ezali mosisa na mabe nyonso bongo bikolo bakobwakisa solo bokonzi na bango na lingomba oyo emonani ete bazali kosala na yango. Manifeste communiste de elobi tobwakisi bokabwani na bato likolo na makanisi na bazalani na mboka tokomi na esika monene na lisolo na bato wapi likanisi malamu na kolongola bikangelo na bokonzi na mboka mpe kokende liboso na kotongama na bomoko na mokili. Ezali manifeste humaniste 1 et 2 ezali mikanda na mangomba eyebani sikoyo oyo azali moto na ntina monene Robert Miller azali mokomi monene molandi na kala na Nations Unies kasi akomi lelo mobandi na lingomba na molimo na kati na Nations Unies adiangami lisusu mosakoli na elikia na Nations Unies akomaki ebongi tokende na lombango nyonso na bokonzi moko na mokili sambele moko na mokili mpe bokonzi moko na mokili ezali maloba na ntina monene bongo baoyo bazali babandi na likolo sikoyo likanisi natiaka miso ntango nyonso na kati na oyo likanisi ezali mpe nani moto azali na nsima na yango mpe lisusu tobimisaka kaka bankombo moko wana na kala kuna mpe kuna lisusu na mokanda na The Quorum Conspiracy ekomami na Marilyn Ferguson bulukiluki na ntina na bato na Nouvelle Age elakisaki ete kokumbama na makanisi na bolamuki na bango na molimo azalaki Pierre Teilhard de Chardin bokanisi lisusu azali nani nsango na bajesuite bomoni kuna bozali na Église catholique bajesuite babimisi na mangomba kati na Nations Unies sikoyo boni Robert Miller mokomi monene molandi na Nations Unies alobaki nini akomaki Teilhard de Chardin azalaki ntango nyonso komona Nations Unies lokola kolatisama na nzoto na likanisi na ye na lingomba moko na bofuluki bongo oyo azali mokomi monene molandi alobi ete Nations Unies to ONU elati nzoto na likanisi na Teilhard de Chardin siko Teilhard de Chardin alobaki nini na komi ndambo na makanisi na ye tokozwa yango kala mingi te mozindo lisusu Teilhard akomaki lolenge nyonso ezali nanu komonana te bato na mokili lobi bakolamusa mokili moko ebongisami na bomoko mokili ebongisami na bomoko malamu oke likambo nini bokoloba lisusu. Teilhard de Chardin apesaki makanisi na moninga na ye Père de Breverie oyo apesaki makanisi na ye na baninga na ye oyo babandaki mosala makasi na likanisi na mokili mobimba mpe na ntango molai na ONU oyo ezwaki bikolo ebele na mokili mobimba. Robert Miller ye moko alobi ngai moko nasalisami makasi na Teilhard de Chardin bongo mokomi monene molandi na Nations Unies oyo akomi lelo azali kokonza makambo na molimo na ONU mobimba kobakisa mabongisi na ye na boyekoli alobi asalisami na makanisi na Teilhard de Chardin lisusu. Robert Miller akomi na mokanda na Most of They Talk to Me Happiness mokanda na ye alobi mondimi nyonso na Teilhard de Chardin oyo akondima kolekisama oyo na makanisi na molimo oyo alobaki mingi lokola eteni monene na bokobi na biso bongo ekozala kolekisama moko na molimo na oyo ekomona na lokola politiki kino na oyo na molimo malamu tomonaki ntango nyonso na mateya eleki ete azalaki nsango na bajesuite na mboka France jeuniste marxiste panthéiste évolutionniste ekoki mpe ezwamaki na lokota na Piltdown azalaki humaniste mpe ayebani lokola tata na lingomba na Nouvelle Age bongo azali moto monene na mokili amonani azalaki na mosala monene aloti mokili esangani kati na nzambe mpe na kokomisa moko na moko nzambe na ye na esika na omega endimeli oyo ezwami na bakonzi ebele na Nouvelle Age na lelo na solo Chardin azali moko na bakomi minene koleka oyo batangaka mingi na bato minene
na molili na lingomba na nouvel âge. Yango tomonaki yango mpe ntango tolobelaki lingomba na nouvel âge. Oyo ezali kaka mpona kozongisa bino makanisi bongo tokoki kosangana kati na Nzambe. Yango nde moto akokani na yango euti mbala moko na site web na ba Jésuite bango moko mpe balobaka mpona likambo na ye na bokobi mokili na makanisi mpe molimo mokili na komonana na mokili na makanisi mpe molimo bomoko na yango mpe oyo ezali ndamo na baloba na ye kaka mpona kokota na mozindo moke oyo ezali molimo na makanisi na Nations Unies likambo na ntina ezali mibeko na mokili oyo ete na kati na biloko nyonso boumeli na liboso ezali liboso na eloko nyonso likambo na liboso ezali kasi ekobi nanu te moko na biso azali kokoba kino na bonzambe bongo biso nyonso tokokoma banzambe likanisi kitoko oyo nalingi bosala ezali kokomisa moke etando kati na pantheisme na bokristo na kobimisa oyo ekoki kobyanga molimo na mokristo na pantheisme to lolenge na mondimi pantheiste na bokristo likambo na kokamwa bongo Nzambe azali kati na eloko nyonso Nzambe akabwali na eloko te tozali biso moko banzambe to na kati na Nzambe soki ozali mondimi pantheiste yango nde ondimi nakoki kobikisa makaka na kokoma moko na mokeli yango ezali mpe mate na bouddhisme na ndimi ete masia oyo tozeli oyo biso nyonso tozangeli ntembete na kozela azali Kristo na mokili yango wana ezali na koloba Kristo na bokobi malamu wana ezali makanisi na Teilhard de Chardin boni ezali kama natina te bongo mawa mingi nakoki kondima ata imoko te na makanisi wana ezali na Biblia te na solo ezali kotuka boyokani monene na mangomba na losambo na ntina na Kristo na mokili oyo ekosepelisa bango nyonso wana nde Teilhard de Chardin alobaki christianisme evolution oyo ezali maloba na ye bongo boyokani na mangomba oyo ekosepelisa bango nyonso mpe amonaki Nations Unies lokola kolatama na nzoto na likanisi oyo ezali komona na epai na ngai bobele kobongolama ekoki kozala na mokili mpe bobele lolenge moko na kati wapi nsambela na mikolo ekoya ekoki kokanisama elingi koloba ete bato nyonso basengami kosangana elongo sikoyo ndenge nini bokozwa mangomba nyonso basangana elongo mpe kokunda soki soka na etumba mpe bokeseni na bango bobimisi mpasi na bokabwani mubulu ete eleka mpasi na bomoko eyokani ezali nde bongo bozali kosala yango ezali likanisi na Hegel ezali likanisi na baframason mpe eteni na nsima ekozala bomoko to mpasi na makasi koleka yango nde kopona mpe bato bakoluka kopona solo moko na yango mpasi koleka na solo koumela sikoyo totala bakomi minene nyonso oyo soki balatisi likanisi oyo nzoto te oyo azali Dag Hjalmar Anyi Karl Hammarskjöld azalaki mokomi monene na ONU longwa 10 avril 1953 kino 18 septembre 1961 ntango azwamaki na liwa na ye na kokweyaka na mpepo na ye mpe azalaki mwana na minei na premier ministre na Suède na ntango na etumba na liboso na mokili mobimba azalaki moko na bango sikoyo asalaki nini na ONU malamu moko na makambo na liboso asalaki ezalaki kosala kobimisa libondeli na ndako mpe ye oyo awa na mopanzi na loboko na mwasi libanga na kati na ndako ezali na makambo ebele na koyebisa biso tokoki komona yango lokola etumbelo mpamba tempo ete Nzambe azala wana te tempo ete ezala etumbelo na Nzambe moko ayebani te kasi mpo ete epesami na Nzambe oyo moto asambelaka na bankombo ebele mpe na lolenge ebele likambo na ntina monene bongo wana ezali ndako na losambo ezali kaka na etumbelo na libanga wana oyo etongami mpo ezala lokola rectangle soki bolingi oyo ezali na ndambo na bandimbo na mpe ndako mobimba ezali na lolenge na trapeze sikoyo elingi koloba nini oyo ezali bongo liso emonaka nyonso mpe elembo wana oyo tomoni likolo wana na kati na ba Hittite ezali mpe elembo soki botali yango malamu na Nations Unies ezali na feuille de laurier mpe ezali na elongi likolo wana oyo bazongisi kaka mokili na esika na yango
tango mosusu lolenge na malamu na kososola oyo liso emonaka nyonso elakisi ezali na kotala etongeli na ndako na losambo na kati na ndako na Nations Unies na New York City. Ndako na losambo etongami lokola pyramide trapeze, ezangi libanga likonzi na kati. Ndako ezali na pole makasi te, kasi kolongwa likolo ezali moke, kasi ezali na molongo moke na pole oyo ezali kongengisa na se etumbelo moko na libanga. Na efelo oyo ezali liboso langi moko na efelo na ndenge na mikolo oyo na kitoko etondisami na bilembo na makambo na molili. Ezui ba triangle tukumi bale na nsambo na lolenge ebele esangisi mwindo na mpembe mpe epakolami na nsima mpe molongo moko na kotelema lokola nyoka na katikati na liso emonaka nyonso oyo ebendaka milio na bato na mbula elongo na motelemani na ye elilingi na komona na mabe mpe na kozala na bisika nyonso. Oyo ezali baloba euti na Tex Mars. Mpe ndamo na maloba ndako na losambo itali na nord-est mpo na kokota na ndako ebongi olongwa na molili mpo okota na pole. Na solo lingomba na katikati na bondeko na satana ibiangami ordre de trapeze. Ezali kambo na monene. Mpe Anthony Lavey mobimisi na lingomba na satana azueli na makambo na molili likambo oyo eyebani lokola mibeko na trapeze. Bongo tomonani lokola tozwi ndako na solo na makambo na molili oyo epesami na nzambe oyo bakoki kosalela na nkombo nyonso. Oyo ngai na yebi azali na nkombo moko. Bakoki koloba makambo ebele na kitoko wana Robert Miller akomi nzambe etata na molimo, nzambe tata na molimo soki bolingi na Nations Unies mpe mokomi monene molandi na kala. Bakoki koloba makambo ebele na kitoko oyo mbongwana na molimo na Nations Unies esalaki kino ete likambo oyo moke na mabele ekokoma mabele na bule na ndakisa. Moto na maele oyo moyebi monene na makambo na nkita Dag Hammarskjöld akutaki nzambe na Nations Unies mpengu ya mpona mosala na ye lokola mosali na mokili na mabombani na Moyen Age. Oh, bongo akutaki yango te na Biblia, akutaki yango wapi? Na mabombani. Wana ekomi ye na suka kolekama na makanisi na ye na molimo mpe na mabombani. Wana bokomi maloba na Nations Unies yango moko to bakambi na yango bayebisi biso ndenge nini nguya na ye ekomaki. Sikoyo tozonga mwa moke nsima na Foster mpe Alice Bailey. Bango bazalaki Alice Bailey moko na bato bazwaki maloba mapesamaki longwa na molimo mpe ayebani lokola mosakoli mwasi na lingomba na Nouvelle Age. Babandaki lingomba moko babiangaki makanisi malamu na mokili ONG moko na kati na Nations Unies. Mposa na ebandeli na lingomba wana ezali koyokana na mokili na kobongisama mpo na komona na lisusu na Kristo. Bongo Nations Unies na ndenge mosusu ezali lingomba oyo ezali kobongisa kosangisama na makosi nyonso na mokili. Iyo kasi wana ezali kaka mpo na politiki. Libongisi na sima na yango ezali kosangisama ngomba nyonso na losambo elongo mpe kobongisa bango mpo na koya na Kristo. Kristo oyo wapi? Yesu Kristo te, kasi Kristo na mapata. Mpo ete Yesu Kristo azali koya te mpo na kosala oyo bakanisi esalama ndenge tokomona malamu na lite ekoya. Kristo na bango alingi kozwa bokonzi awa na mabele, kasi nzambe alobi bokonzi na ngai ezali na mabele oyo te. Sikoyo totala nanu na moto oyo Robert Miller. Ye oyo awa Dr. Robert Miller mokomi monene molandi na kala na Nations Unies pe chancelier na Université des Nations Unies pour la paix mpe azali mokami na parti de la paix 2000. Azali moto monene na ntina. Akomi nini Robert Miller? Zwa mokano na komi fungola na nzambe na mokili na bandeko nyonso mibali mpe basi na kati na yo moko. Na makomi na bato na suka te na yo moko te mpe okokoma mokili. Okokoma suka te mpe okokoma na suka na nyonso yo moko na solo nzambe yo moko na kokamu. Awa bozali na likanisi moko wana boye azali koloba nini? Ete tokoki kokoma banzambe. Malamu boye wana azali mobimisi mpe moningisi na makanisi na Nations Unies. Robert Miller akomi na journal World Care Curriculum oyo elandi mpe sikoyo oyo ezali kitoko.
likanisi na se oyo etelo na Robert Mueller. Siko etelo na Robert Mueller ezali tokokoma kuna etelo na Robert Mueller ezali bongisi na boyekoli na mokili mobimba ndenge ekopesa na Nations Unies. Ezali somo totanga yango. Likanisi na se oyo etelo na Robert Mueller efandeli ekozwa na mate oyo ezwami na mikanda na Alice Bailey. Hello, mikanda na Alice Bailey ebimisamaki na ebandeli na Lucifer Publishing Company oyo mpona koyeba nyonso babongolaki ekomi Lucis Trust. Ezali bongo te? Etelo endimami sikoyo lokola etelo ekangami na Nations Unies epesaka mate mpona boyokani na bikolo mpe kimia. Okay. Oyo ezali masolo minene. Bongo makanisi mafanisami na makomi na bapanzi sango na Lucifer bazali kobongisa koya na Lucifer. Mpebo kanisa oyo balobaki bafungwami solo mpona yango. Alice Bailey alobaki solo na bofuluki na mayele na moto na nzela na milongo na bososoli na ye mpona kobongisa Nouvel Age ekoki komona na kobongisa na bikolo nyonso mpe na makanisi na Nations Unies mpona kosala libongisi na mokili. Longo na ebandeli na solo na likambo oyo makambo na molili misato makumbaki kosala na mabongisi oyo nyonso. Sikoyo bokoki komona mpona nini na biangili te oyo onu mpe almanaka na molili po ete Alice Bailey alobi ezali na makambo na molili misato mpe Robert Mueller alobi iyo tolandi makomi na Alice Bailey. Abimisaki yango te kasi alobaki na kati na onu ezali na kobima mpe na nkona na lingomba monene na bikolo ebele mpe na losambo mpe na makanisi. Lingomba na makanisi mpe na mibali na boyebi mpe na basi oyo maboko na bango makangami na makambo ekoya na mokili. Yango ezali na bokonzami monene na bayekoli na pole na minei. Soki bokoki kasi bosala yango mpe likambo na bango na losambo monene ezali libongisi na makanisi na kati to libongisi na babudiste. Libongisi oyo ezwami na mosala nyonso na balandani na bolandani na bokonzi esengami ezwa malelo. Wana ezali na makambo na molili ndenge bokoki kozwa oyo azali koloba ezali ete bokonzi na kati na onu esimbami na bato oyo bakonzami na Lucifer. Yango nde azali koloba mpe alobi ezali likambo na demo mpe ebimi na maloba na ye na ngai te. Nazali kotanga kaka yango nde ezali kosekisa na yango nyonso. Elena Petrov na Blavatsky mobimisi na mate na teosofi azalaki mobandi na solo na mikanda na Bailey mpe teosofi ezwamaki makasi epai na Annie Ward Bezant likolo awa mpe na nsima ezwamaki epai na Alice Bailey mpe awa ezali mbelelo monene awa oyo atangaki mpe ekotangama na bana nyonso na mikolo ekoya. Longwa na likambo na pole na kati na makanisi na Nzambe tika ete pole etonisama na makanisi na bato tika ete pole ekita na mokili. Longwa na bolingo na kati na motema na Nzambe tika bolingo etonisama na mitema na bato tika Kristo azonga na mokili. Kasi Kristo oyo azali Kristo Yesu Kristo te. Longwa na katikati wapi makanisi na Nzambe yebani tika ntina ekumba makanisi na bato oyo ezali kitoko boye ezali kotiola ntina oyo ba maître ba yebi mpe bazali kosala boni lo fudu na boye. Longo na katikati oyo tobiangi loposo na bato tika libongisi na bolingo mpe na pole esala mpe etia elembo na ekuke wapi mabe efandi oyo ezali likambo na ntina ekuke nini ebonge etia maelembo wapi mabe efandaka. Bongo soki boyebi makambo na molili bokoyeba ete babiangaka pole molili mpe molili ezali pole mpe balobi ete Yesu nde mabe wana. Totangaki maloba nyonso wana ntango topesaki lite na likambo wana batia elembo na nyonso wapi mabe efandaka tika pole mpe bolingo mpe nguya ezongisa libongisi na mabele. Kozongisa libongisi nini? Kozongisa libongisi na nani? Nani asalaki yango mpo ezongisaka te? Na bongo nani akabolaki bikolo? Nzambe akabolaki bikolo. Ntina na Nations Unies ezali nini? Kosangisa bikolo. Bongo balingi kozongisa oyo moto wana mabe abebisaki na mosala kitoko na kokotisa mobulu na minoko. Malamu kaka kolakisa iloba moko na Nzambe mpeye diabo la kosi la mobulu mpona kumbula nkoto minei na ndambo. Nani azali solo kokonza awa?
bongo o azali ani bezante na bilasi na ye na franc-maçon na degré 33 ko maçonnerie bokokanisa tolobelaki likambo oyo makomi na mokanda na théosophie ezali kote biso seko kozongisa makati na nzoto bonzambe na moto maloba oyo na moto oyo Joel Cool oyo lisusu azali tata na molimo na Alice Bailey alobi wana azali koloba mpona Alice Bailey yeba ngai lisusu na nkombo mosusu AAB Alice Bailey ayebi nani nazali mpe ayebi ngai na mibale na bankombo na ngai sikoyo oyo ezali na ntina mpo ete ezali awa na nkombo mibale mpe bokomona bankombo mibale na letere ekoya bankombo wana ezali nini mpe na nsima ekomi na ntina monene oyo ezali lisolo na boluki mpe ezali kopesa mposa monene na bongo Biblia elobi mpo ete bazali milimo mabe kosalaka bilembo baoyo bakei epai na bakonzi na mikili nyonso koyanganisa bango mpona etumba na mokolo yango monene na Nzambe mozwi nango ya nyonso. Bokanisa ete Elena Petrovna Blavatsky mobimisi na lingomba oyo Alice Bailey akomeli nganga monene mwasi soki olingi alobaki Lucifer alakisi bomoi makanisi bofuluki efande libonsomi kokangolama Lucifer azali logos nyoka mobikisi Satan nde azali nzambe na mokili na biso mpe bobele nzambe moko nsima alobi mpona moseka oyo azali Satana mpe Lucifer mbala moko mpe molimo mosanto nyonso bakangami na moko bongo ezala obiangi ye Isis to obiangi ye Osiris likambo ezali te ezala obiangi ye Baal to Astaroth ezali likambo te nkombo mibale akomaka ntango nyonso na nkombo mibale makambo mibale Alice Bailey azwaki esika na bezante lokola mokami na maison de la théosophie mobali na ye azalaki maçon na degré 32 lisusu na solo moko na komasonerie ye wana nganga mwasi mpe mosakoli mwasi na lingomba na nouvel âge eteni oyo azwaki mateya na ye epai na molimo oyo ezali demo Joel Cool makomi na ye ndenge tolobaki moko na basi oyo azali moko na bakomi minene na ntango na biso ntina monene na ye makambo na mokili kosangisa lisusu bato na mokili elongo kobongisa bato na mokili mpona kozonga na Kristo mpe tosilaki kotanga maloba oyo ntango nyonso na mipesi ngai moko lisusu na mosala na oyo azali koya moko wana ezali ebyangeli na makambo na molili mpona koloba Lucifer mpe na kosala nyonso na koki mpe na kobongisa makanisi na bato mpe mitema mpona likambo wana nazali na likanisi mosusu na bomoi te akomi ete moto na tibe oyo sikoyo azali Joel Cool asengaki ngai na limbola yango wana azali koloba mpona Kristo azali kolakisa nkombo na ye eyebali lokola mokami na bokonzi Kristo azali kosala mpona bato nyonso na kotalela kondima na bango te azali moko na bakristo te koleka buddhiste to bandimi na Muhammad to lingomba mosusu mposa moko ezali te na moto moko akota na lingomba na bakristo mpona kokangama na Kristo na solo ezali bokristo te mibeko ezali kolinga bato lokola bino kozala na bomoi na alima kondima Nzambe na mangomba nyonso mpe bato nyonso mpe kolekisa bomoi na yo mikolo nyonso na bolingo kino ekokende yango nde sango malamu na mikolo oyo endimami te kokebisa moto endimami te kolobela masumu endimami te kolobela lobiko endimami te kolakisa Yesu lokola mobikisi yango nyonso ezali koyokana te na mibeko na bolingo ezali bongo kasi soki olingi moto kokebisa ye na makama mpe na makambo makoya te liboso na nyonso akoya na mokili oyo na solo ezali mokili moko Alice Bailey akomaki bongo ekozala mokili moko esangani mobimba te likambo monene na komonana na ye ekozala solo mpona komonisa na mboka nyonso makambo na molimo na bomoko sikoyo nalingi bokanisa oyo ezali likambo na ntina monene bongo mposa na ye monene ekozala kokolisa molimo na bomoko oyo ekopanzama mpe ekolobama na nzela na ye bongo molimo na ye akosala mpona kokokisa yango bongo nyonso bazali koluka boyokani na makoki na bato bakosangana mbala moko na ye boye bango nyonso bazali koluka Yesu te bango nyonso bazali koluka boyokani na makoki na bato bozali komona lisusu sete ebetami na moto te bango nyonso bazali koluka makambo oyo bakosangana mbala moko na ye
bazala na kati na lingomba moko monene na losambo tote bongo tozali koluka molimo na bomoko malamu tokoba bango bakomona solo te to bokeseni na solo kati na lingomba na mangomba na kati na moto to kati na ekolo bakosangana na ye bomoni yango bongo soki na moni bokeseni te kati na mokristo na bouddhisme mpe na moni bokeseni te kati na hinduisme na bokristo na kosangana na ye soki na moni bokeseni te kati na bikolo na kosangana na ye sikoyo bango balati molimo na bomoko te mpo na bokabwani bakotelema mbala moko mpe bakomonisama lokola mpe bato nyonso bakoyeba bango mpona oyo bazali kamuna sono Biblia ezali koloba nini na likambo oyo Biblia ezali koloba bobima mpe bokabwana Biblia ezali kosenga mpona molimo na bokabwani onu na lolenga na yango ezali na likambo mosusu te kaka kosenga molimo na bomoko kasi sikoyo ekozala boni soki babimisi na likolo na nsima bililingi bazali solo bato na makambo na molili mpe bandimi na Lucifer boni ekozala olenge na somo te mpo ete nani akozala mokonzi monene na nsima na bililingi Satana nde akozala mokonzi monene akozala moto monene bongo mobulu ezali bokeseni oyo bango balobi bobima mpe bokabwana bakokota na mobulu bango wana balobi tosangana nde bakozala malamu eyano epesami polele akokoma na kozanga kokweya ntango mokano ekozwama mpo na kimia tosengami kozala na kimia na mokili te kaka mokano na kimia Alice Abaili abakisi bosenga monene na kobongisama mpo na koya na Kristo ezali mokili na kimia na bongo kimia wana esengami ko efandisama na likanisi malamu yebi oyo ekomema solo na boyokani na makoki na bato mpe yango wana na kotiama na milongo na pole kati na ekolo sambela na sambela lingomba na sambela mpe moto na moto bongo nzela kaka moko tokozwela bomoko wana ezali na kokotisa bato nyonso na kitunga moko mpe bakoma moko elingi koloba kobwaka makeseni na biso botala bazalani na sika na lingomba na sika na basali na mokili wana ekoki kosalama mpe bosonga maboko na bango bokokuta bango na mboka nyonso mpe koloba makambo ebele na makanisi mpe na bimoneli bokanisa ntango nyonso ete na mateya mpe na bindimeli mpe esalelo na lolenge na kosala bakoki kokesana na bino kasi na bolingo mpona bato lokola bango yango ekomisa mbele na mokili na sika bolingo mpona nzambe te bolingo mpona moto lokola yo na kosala makanisi malamu mpe na komipesa na kofanisama na boyokani na mibeko na bato bakotelema na bino bakotelema na bino bazali bakokani na bino mpe bakoki solo kote ya bino ebele na bongo balobi bobosala makeseni nyonso oyo etali makambo na losambo bolobela na kotika te mosala na makanisi malamu na mokili bongo ekolo nyonso bakoki kozwa lingomba na bango na mibali mpe basi baoyo bamiyeisi na kofanisama na bamipesi na kofanisama na boyokani na makoki na bato nguya nyonso ebongi elekela na moto na esika na kolekela na nzambe ezali na kobimisama na mateya oyo wana Kristo akotombola lingomba monene koleka na bondeko na moto mpo ete makoki na boyokani na bato mazali kolakisama na bolingo na nzambe mpe yango nde makambo nyonso toyokaka na mateya na mokili na sika oyo na ntina ezali makoki na boyokani na bato oyo na ntina ezali tondima moko na mosusu mpona oyo tozali oyo na ntina mpe ezali kaka kokoba kasi boyenge bele na nzambe mibeko na Biblia te esengami kobwakama Share International Magazine elobi kasi mokolo ekoya oyo emoneli na ONU ekobikisa mokili mpe wana bosolo na ONU ebandi kobotambuma mpe manaseko ekozala solo na bomoi na mabele mpe oyo azali tata na molimo tonganga na mikolo oyo soki bolingi na Nations Unies Hindu Sri Shimnoi alobi ONU ezali nzela ezali komema na bomoko oyo ezali komema na bomoko na suka ekomami monene ezali lokola ebale liboso na nkelo na likolo na koleka mpe Nations Unies ekomi mpona biso eyalo na konyokwama na mokili molili na mokili mpe kozanga koyeba na mokili emoneli na kati na ONU ezali likabo na likolo mpe balobi yango ekosala makasi bayebi ebele na mbula ekozwa te Dalai Lama alobi na makambo na boyokani na bikolo bososoli na mosala monene na to na kokabola maisengami mingi lelo wana mokili
ezali kokoma na mingi na kokabolana makama na makanisi na mabe makomi ebele kaka soki tomoni ete sikoyo tokomi na bomoko monene libota na bato tokoki kolikia te kokoma na kimia mpe na esengo. Bongo bakonzi nyonso na mokili bazali koloba makambo oyo. Mpe Nations Unies na elembo na yango na feuille de laurier enzingi mokili ezali eloko moko te kaka kotelemisa likanisi moko na kala na bapakano oyo Lucifer mbala moko lisusu alingi kokokisa na mokili wapi tozali kofanda lelo. Ndenge tosili komona elembo na ONU ekokani mingi na elembo na kala na ba Hitite wapi bozalaki na katikati na elongi na Nzambe moi mpe sikoyo bozali wana na web soki bolengi ndako na araignée oyo ezali elembo na Lucifer mpe mokili enzingi na bongo feuille de laurier ezalaki elembo na banzambe nyonso na kala. Bongo tokuti nyonso mpona moko yango elongo sikoyo tozali mokili ezali bongo molulu na mbula ntukumitano na ONU. Almanaka na Nouvel Age ezalaki mpona kosangisa Nzambe na bikelamu yango nde Taylor de Chardin tata na likanisi na Nations Unies alobaki ebongi tokoma ba panthéiste bolongola bokeseni wana na mobali mwasi kimia na mokili kolongola mandoki na bobomi bulamatari moko na mokili lingomba moko na losamu na mokili mobimba. Mangomba nini mazali komema na yango ONU na solo Conseil des Relations Extérieures, Commission Trilatérale, Groupe de Bilderberg, Fondation Gorbatchev mpe Club de Rome. Mpe basilaki kobimisa mokanda na mibeko oyo yebani na nkombo na Constitution de la Fédération de la Terre. Bongo mokanda na mibeko na mokili ezali deja ezali. Sikoyo na solo soki bolingi komema na likambo lokola wana ebongi bosimba na makambo na bobokoli na mokili. Mpo ete makanisi mpe lisosoli na bato ebongwana. Bongo bobokoli ezali likambo na ntina monene. Wana ebimi mbala moko na site web na bango moko bokoki koloba te ezali makambo toyoki balobi ebimi mbala moko na bango unol.org mokili ekobongwana te mpe kozwa kimia te soki makambo na bobokoli na sika ezali te utante mokomi monene na Nations Unies molakisi bozali na mposa na makambo na sika na bobokoli oyo na kala wana ezali malamu te. Mokambi na kala na Organisation Mondiale de la Santé Dr. Brock Chilsom na solo ezali moko na mangoma na ONU alobi mpona kosala bokonzi moko na mokili ezali kosenga kolongola na makanisi na bato bomoto na bango ezali lolenge na somo bokanisi te bokangami na mibeko na libota ezali lisusu mabe koleka bolingo na mboka mpe mibeko na lingomba sikoyo baoyo bazali babimisi na ONU bomoto na bango esengeli elimo bosengami kokoma moto ya kaka kosala oyo bokonzi na mboka elobi ezali matena na marxisme bulamatari azali likolo na nyonso mpe ozali moto te kaka catéchumène goyim eloko te mpe osengami kobwakisa bomoto na yo boni bokanisi te ete Kristo akelaki biso bato na bonsomi moko na biso moto na moto akonzama na mosusu te kasi na Nzambe mpo ete bobele na Nzambe nde okoki kondima kolakisa komikitisa na yo mpo ete atoni na kozanga lolendo oyo andimisa mitango ayaki na mokili oyo ndenge nini okolinga kokonzama na Lucifer mpe kokangama na minyololo na makalo na ye mpo na kosala mposa na ye na koyina yango sikoyo ata na likambo nini mpo na kosala yango ebongi obwaka bomoto na yo. Sikoyo totala lisusu moto oyo Robert Miller mokanisi mosakoli na pape mokonzi monene na mokili moto oyo azali na nguya mingi azali chancelier na Université de la Paix esalemi na Nations Unies azali mobimisi na oyo yebali lokola curriculum de base mondial elingi koloba likambo te mpe ayebani na mokili mobimba lokola tata na bobokoli na mokili mobimba ezali na bitelo ntukumi bale na libwa na Robert Miller na mokili na bato ebele bazwami na mbula nyonso curriculum mondial de base epesi ye prix de l'UNESCO pour la paix et l'éducation na 1989 asiraki kobimisa mokanda moko na mibeko mpona bisalelo na bopanzi sango na mokili makambo ozali kotala na television na yo ezali makambo oyo
epesameli yo komona kasi oyo olingi komona te. Lokola mosala na bato nyonso mpe lokola mibeko na lisosoli na mapata mpe na mokili mpe mibeko na makambo na boyebi mpe na bizaleli wa bongo likanisi na yo makanisi na yo na bizaleli esengami ebongolama mibeko na yo mpo na boyebi mpe mpo na bizaleli oyo oyo ezali maloba na bato na makambo na mokili nsima na nyonso alobaki bongo ye alandaki ye moko alobaki alandaka Alice Bailey Miller azali mobimisi na curriculum mondial de base yango ezali kosala nini makambo nyonso mazali na maloba kokumba bana na biso na bomoto na mokili bondimeli bifandisami na makambo na mokili makambo na ba socialiste mpe likanisi ko fanda na lingomba oyo ekomi bosenga na sala na ekeke na tukumi bale na moko bana na bino bakobongisama tokomi ko umela na mokili na somo malamu Robert Miller akomi nini na likambo na curriculum base de mondial de base alobi curriculum mondial de base ezali komona na koluka polele lelo na suka na mbula 2000 tosili koleka yango iyo ekozala pete koleka solo mikolo nyonso elobi nini wana bitere nyonso na mokili siko boni melangai nazali na makambo na bobokoli nasili kolongwa na makambo na bobokoli eleki sanza moko mpe oyo namonaki na mbula mike na suka mbongwana kokata suki soki yango nde ezali na biso nzambe asunga mokili oyo tomonaki ntango nyonso alobi makanisi na ye mazwami na Alice Bailey mpe curriculum mondial de base ezali site web unol.org ezalaki moko na ye mate na bango mazali nini ndako na biso na mokili esika moko mbala moko wana ezali makambo na bokobi libota na bato ezali mokili na bato likamwisi na bomoi na moto mpe mangomba na bokambami na mokili wapi bango nyonso bazali ba École Internationale Robert Miller bateaka nini malamu bazalaka na elakiseli Institut Shaman mpe bango nyonso bazalaka na bilembo oyo na ntina na makambo na molili mpe na bikolo nyonso oyo bandimelaka et le 6 miso emonaka nyonso mateya na makanisi na bomoto oyo ezali moko na mateya na bobokoli na bitele na Robert Miller oyo azali franco mobongisi na masolo na bashamaniste motangi na mizoto mosali na bato na kati na bashamaniste mobimisi na mokanda initiation et astro shamanisme alobi na bakami na bato na kati nini lisusu alobi mosala ezali kopesa bisalelo na mokolo na kati na komemama na lolenge na esengo koleka ntango endimami alobi libongisi ezwi na kati mibembo na bashamanique mbonda milulu na bokangoli kozwama na molimo kokangama na bakambi mpe na milimo oyo ezali mate na milimo na lolenge na mabe koleka epekisami na Biblia ezali kokamwisa komwana ete Biblia ezali na lingomba wana te Robert Miller alobi na mokili na ONU bandimaki likanisi na mabongisi na kita na mokili bilei misala na bilanga ezali na libongisi na bilei na mokili mobimba libongisi na makambo na bolamu na zoto na mokili libongisi na kotangisa na mokili libongisi na makambo na mosala na mokili libongisi na makambo na bakompani na mokili bazwi likambo nyonso na bomeli na biso na makambo na bango siko lingomba mosusu oyo ezali na ntina ezali UNESCO siko totala kaka UNESCO ezali moko na mangomba mike na ONU mpe Julian Huxley azali mokambi na kala na UNESCO azalaki moto na boyebi na bomoto na mbula aponamaki azali moyebi na makanisi na bonzambe mozalani na lingomba ebyangami bureau colonial communiste na British Fabian Society pe moko na bato batiaki mokolo to mpona kondima manifeste communiste de ezali mpeza mokanda malamu te wana na zwami na mokili lisusu koleka moto na lingomba na Skull and Bones Archibald MacLeish akomaki mokanda na mibeko na UNESCO bongo esengami kozala moto na Illuminati ndenge tomonaki na lite wana na makambo mabombani na nsima na mangomba na molili bongo baframason basungaki na kobimisa lingomba mondimi monene na mokili MacLeish kangisami na mondimeli na makambo na mokili oyo azali mosusu Niebuhr azali moko na babimisi na UNESCO mpe atiaki mokolo to na Niekus siko elingi koloba nini emonanaki na 1969 mpe babimisaki yango na journal de New York Times nsima Niekus ezali nini ezali babimisi ezali likanisi na Niekus ete misala na bolongoli nzemi esengami kosalama na bato nyonso ezwi na kati bana mike bawe bakozala na makoki ndenge moko mpe na bonsomi na kozwa bankisi lokola bamosusu ezali mokala na Niekus ete kosalela mapolele na bisalelo na bosangisi na nzoto ntango mosusu elakisi lokola makambo na pite ekoki kosala ebele na bamposa na boumeli na bato ebele wana bazali bato malamu na likolo kuna na ONU
ezali kokamwa te komona ete bakotisi na makasi mabongisi na etelo na bana mike na mate moko na kolakisa bana polele makambo na bosangisi nzoto oyo bapesi bankombo ebele lokola kokebisa makono epesa makana nzela na bosangisi nzoto na oyo nyonso ebani eutelo te mpe na makambo na bosoto oyo bakosala na solo ba université na biso bapesaka mikanda na suka na etelo na boyebi na bato oyo bazali kosala mabe koleka na makambo oyo iyo Huxley oyo azalaki mokonzi na liboso alobaki na mabongisi na yango na bobokoli UNESCO ekoki koloba mingi na likambo na mposa monene na bomoko na makambo na politiki na mokili mpe komesanisa bato nyonso na litomba na kopesa bokonzi nyonso etc. Bango nyonso bazali bandeke na mapapu moko. UNESCO elobi soki UNESCO efundami mpo ete ezali kosunga na kobongisa bato na mokili mpo na bokonzi moko na mokili wana ezali mbeba na kobimisa maloba na komilobela mpo mpe na kowangana totelemela yango mosala na UNESCO ezali na kosunga mpo na kobimisa mpe koloba mingi makambo na bomoto na mokili wana tomona kama fundi na ndenge wana tika biso na lolenge nyonso tolobela yango na likolo na bandako wana nde UNESCO elobi yango moko na bongo bazali kohanga na likambo te na bokambami na Huxley babongisaki mokanda na balakisi sikoyo nalingi baboti bayeba bato nyonso na bana mike to baoyo bazali na bana mike bayeba mokanda na oni mpo na balakisi ezali nini elobi ezali kozongisela bato makanisi ete kobebisama na bolingo na bana na mboka mpe kokangama na mboka ezali eteni na liboso na makambo na boboko limpo na bato na mokili sikoyo totanga nanu makomi na mokanda na balakisi volume 5 Lukasa na ebandeli na kati na kelasi elongo na bana na se na mbula zomi na misato liboso ete mwana akota na kelasi makanisi na ye masili ntango nyonso kokangama na makambo ebele mpe ntango nyonso na kobebisa na makambo na ebandeli azwaki liboso kasi moke na ndako ezali likambo na ntina bongo esengami ebongolama nani azali kokotisa makambo wana na makanisi na bana baboti esengeli babongola yango bongo mposa na liboso na UNESCO ezali kobongola makanisi na bana na bino kobalola yango mpona kotelemela makanisi nyonso moboti akokotisa na makanisi na bana na ye wana ezali kobuka mobeko na mitano te iyo to te komisa tata na yo mpe mama na yo mpo umela ntango molai ezali kobuka mobeko na mitano te na kanisi ezali bongo na page 8 molakisi alobaki école maternelle to etelo na bana mike koleka ezali na mosala monene na kosala na boboko na bana kaka tempo ekoki kobongisa mbeba ebele na boboko na ndako kasi ekoki mpe kobongisa mwana na bozalani na mbula nsambo na lingomba na mbula na ye mpe bizaleli liboso na bizaleli na ye na lingomba o esengami kokokisa na nzela na ye na bozalani na lingomba na mokili aha école maternelle bongo sikoyo makonzi nyonso na mokili balobi osengami kotinda bana na yo na kelasi noki boyebi yango ete makonzi nyonso babandi koloba yango mpe Angleterre lelo basali mobeko tango ni mbula oyo kaka mbula oyo bokanisa soki bana bakei na kelasi banda mbula oyo na Angleterre mbula misato osengami kotinda bango na prématernelle ezali malamu mpe ba mama balingi yango mpo ete bakobate na bana te kasi nani azali kokamba makanisi na bana mpe nani azali na sima na yango bato na molili page 58 mokanda na molakisi elobi ndenge tolakisi yango ezali ntango nyonso libota nde bazali kobebisa mwana na bolingo koleka na mboka na yango bosalela makambo mapesami noki mpo na kobundisa bizaleli na libota bolingo na mboka ezali ntina na bango na monene te ntina na bango na monene ezali sambela losambo volume 5 page 11 na emoneli na biso histoire na géographie ekopesa manambula wana lokola histoire na géographie na mokili mobimba cours na histoire ezali kobimisa makambo na ntalo oyo epesami malamu kino mwana kelasi akangolami na makanisi mabe na bolingo na mboka oyo ntango oyo ezali na kati na kotangisa histoire bongo makanisi nyonso na mwana esengami ebongolama na mabongisi na bobokoli mpe yango nde mosala monene na UNESCO mosala na malamu te na kanisi mpo ete bokonzi na nsambela mpe baboti mingi nsambela na bakristo ekobebisama siko lingomba mosusu ekomi na kati ebyangami find hold organization mpe bazali kolobela bolamu na mopepe mpe bofuluki basilaki boyokaka te makambo na mopepe lelo iyo awa lisusu ebongi tobimisa bokangami ntango nyonso tozali kosala mosala na bolukiluki mpo ete Francis ezali Francis Xavier bokangami na
bokangami na bokelami pape Jean Paul II apesaki nkombo na mokonzi na bule na mopepe sikoyo Saint Francis azalaki kofanda ndako moko na Ignace de Loyola Jésus kaka mpona mposa na biloko ezali na mokolo na Saint Francis oyo nkoto na bato bakomaka na Saint Jean le Divin ezali kolembisa na katedrale mpona lipamboli na banyama lisusu moto na makambo na molili Robert Miller oyo azali mokomi monene na kala na ONU alobi na biso ete Francis apesamaki nkombo na mokonzi na bule na Nations Unies pape asalaki yango ONU elandi nani azali na solo kwanza Rome pape ye oyo soki mpe olingi okoki kobondela ye soki ope olingi te okoki kobakisa yango mokomi monene na ONU utante abimisaki lingomba na citoyen du monde elongo na mosali na lingomba na nouvel âge Donald Keyes sikoyo tokomi na bokangami oyo azali mokonzi monene na likolo na ONU elongo na Donald Keyes citoyen du monde ekomi lelo ONG na mokili mobimba na kati na ONU mingi bamipesi na kobongisama na bato mpona koya na mibeko na bizaleli na sika sikoyo tokoba na Donald Keyes azali elongo na utante Donald Keyes amipesaki makasi na lingomba na communauté Findhorn bozi boyokani mokomi monene na Nations Unies mokomi monene utante Donald Keyes Findhorn na Écosse mpe akomi mingi na bajournaux na yango mabele moko Donald akomaki mangomba na nouvel âge bafandisi makarisi mpe bakoti na likambo mosusu mokili kan efandami bakomi mikolo mpona kobanda komema ndambo na mikumba na bato kopanzana na matene na nouvel âge lokola mfulu esangisami na lipa na moto ikoki kozala lokola eloko na solo mpona elonga na bofulu kibanda na mbula 1980 tokoba sikoyo totala oyo lingomba na Findhorn nyonso ezali elembo na bango ezali lolemo na moko na Lucifer bazali kosalela bilembo na molili bazali kosalela fololo na lotus bazali kolobela na bonzambe na mikolo nyonso bonzambe na moto bongo nini bazali koloba tozali banzambe pe lisusu nzambe alobi na ngai sikoyo nani wana nzambe alobaka na bango totuna na molobi na bango oyo azali David Spangler oyo ezali moko na mikanda na ye parent comme mystique comme parent oyo nde bobokoli na bino ezali kosala na bana na bino boyebaki yango David Spangler moko na bakami molobi na lingomba na Findhorn na nord na Écosse wana nde akomaki na yango akokali na yango lelo totala makambo alobi akomi na mokanda na les réflexions du Christ boye pole na solo na Lucifer ekoki komona na te na monyoko na mokili na molili na kobakisama pole na solo na moto monene wana ekoki koyebana kaka ntango miso na ye moko ekoki komona na pole na Kristo pole na kati na moi Lucifer azali kosala kati na moko na biso mpona komema biso na kotondama mpe wana biso kokota na nouvel âge oyo ezali keke na botondami na moto balingili loba wana kotondisama moko na biso na lolenge moko amemami na esika oyo na biangi molulu na bokotisami na Lucifer nzela moko na ekoki wapi moto nyonso asengami kolekela soki atondisami liboso na pole na ye mpe kotondisama na ye Lucifer akomi kopesa biso likabo na suka na kotondisama bongo bato oyo basali solo kosambela nani Lucifer na solo Lucifer abongisi moto na ndenge nyonso mpona mosali na bokristo tokomi bakristo mpe kristo abongisi moto mpe na mosala na nzambe kasi pole oyo emonisi biso kozalani na kristo pole oyo elakisi biso nzela na kokende na kristo euti na Lucifer azali mopesi na pole abiangami monzoto na ntongo mpona ete ezali pole oyo epesaka mpona moto kotana na tongo na lisosoli monene koleka David Spangler yango oyo alobi yango David Spangler akomi tokoki kozwa bililingi nyonso mpe materi nyonso mpe mikanda baordinateur nyonso mpe mibeko nyonso mpe bagimove nyonso mpe kozwa moto nyonso mpe gimove na malamu mpe ete yango nde ezali na ndimi te ete balingaka biblia mingi to mibeko na nzambe bato oyo nde babandi mpe babimisi na ONU wana ezali kozela bokonzi na sika na makambo na nkita tokokota na mozindo na yango te tondimi ete nkita na bikolo nyonso ezali elamba ezangi etongeli balingi kosangisa yango elongo mpe bokonzi na sika na nkita na mokili mobimba ezali commentaire sur la bonne volonté nyonso ezali kati na yango moko biso bazalani na Nations Unies tolobi makasi bomoko na mposa na biso na kosala na lombango mpona kofandisa na bokonzi na sika na nkita na makambo na nkita na mokili mobimba ekokonzama na lolenge nyonso epai na bato oyo mbongwana na mobimba na makambo na mosolo mpe na makambo na nkita esengami na lombango Benjamin Crème momemi maloba na Maitreya bongo mokomi monene na ONU alobi bokonzi na sika na nkita na mokili mpe wana tozali na makambo oyo nyonso eyebani eutelo Buckminster Fuller alobi
na koyoka bopesa ngai mosala mosusu te botika ngai nazala mokami na bokonzi na mokili mpe na bilia na mokili mpe bokozwa mokili mobimba na makolo na ngai bokosala bilei mpona kobimisa mobulu na ntina na kondimisa bato nyonso. Benjamin Crème akomaki boye bato na bakompagnie bato na ngeta bakami na misala na mboka bawa bayebi mingi mpe basali malamu baoyo elongo na bakonzi wana ezali ebele bademo na bongo basalaki mabongisi mpe mabongisi oyo ekosalama mpona makambo na bokaboli na mokili ntango bapolitiki bakondima kozala wana mpona kosala yango. Bongo yango elingi koloba ntango bakobanda koyiba biloko na baoyo bazali na yango mpona kopesa na bamosusu nyonso wana. Metreya ye moko Kristo wana na lingomba na nouvel âge ONU ezali elike monene na mokili na boyokani na yango na bato tokoki komona demokrasi monene elembo mpona kolakisama wana na mposa na nzambe oyo bato babiangi makanisi malamu na koya na Kristo makanisi na malamu oyo ekokomisa bato nyonso mpe bikolo nyonso na boyokani malamu mpe kobimisa makambo moko na ntina mpona kobimisama na liloba na suka oyo ekozala fungola monene na mobongisi makoya kati na makambo oyo ONU ekozala na mosala monene. Bokanisa Apocalypse 17 maseke yango zomi mazali makonzi zomi baoyo naino bazui bokonzi te kasi bakozwa bokonzi lokola bakonzi na nyama elongo ntango moko bango bazali na mokano moko mpe bakopesa nyama nguya na bango na bokonzi na bango bakobunda etumba na mwana na pate biteni zomi na kolanda maloba na gari aka lingomba na club de Rome bakabolaki mokili na biteni zomi mpe bakomaki mokanda na mibeko na sika pe tozali na mokili na sika oyo mpe esalamaki na Fairmont Hotel ndako moko na bamason na San Francisco mokanda na bokutani wana elobi tozali koumela na kobotama na mabongisi na liboso na mokili mobimba likanisi monene mpe ntango na mokili mobimba mpe na ntango na mokili mobimba 1995 mpe ezalaki wana babongami mpona yango SIA, OTAN, M15, CFR, nyonso wana bazali na bilembo na makambo na molili oyo tokokota na mozino na yango te. Commission trilatérale ezalaki 666, moto na 666 ezali na kati na ndako na ebombelo na mosolo na États-Unis, SSS ezalaki liletele na motoba na ekomeli na liboso na ndinga na grec, F ezali liletele na ekomeli na biso, yango nyonso ezali 666. Siko tokoloba nini mpona mangomba na losambo wana na mokili yango nde mosisa na likambo mpe soki tokoki kokangama na likambo oyo na pokwa ekozala likambo monene mpona makambo makoya boni ekozala te komona ete ONU ekokoma noki te lisusu kozwa lolenge na molimo wana Robert Miller nde alobi moto monene na nsima na makambo na bobokoli na mokili na bisalelo na bopanzi nsango na Université de la Paix makambo nyonso. Robert Miller akomi boye ezali na elili monene oyo elakisi Kristo azali kobeta na ekokenda kona ONU alingi kokota na kati na talaka ntango nyonso na makanisi na ngai elilingi mosusu na solo oyo na ONU oyo ekozala nzoto na Kristo makambo na ntina boni Kristo alobi te bokonzi na ngai ezali na mokili oyo te boye ezali na bokonzi mosusu mpe Kristo wana azali solo Yesu Kristo te lisusu alobi Pape Jean-Paul II alobaki ete tozalaki batongi na mabanga mpe basali na katedrale oyo tokoki komona kitoko na yango na suka te. Aha, ezali alobeli na bamason oyo Pape Jean-Paul II azali koloba lolenge na mosala na ye ezwi na kati boumeli mobimba na bato na mokili oyo nyonso wana ezwami na moko na biteni na bokobi ekosenga kolongola mpe solo na bayebi na lisolo na mokili bawe bakoya mpona kondima mobimba na makambo makomaki na eteni na misato na ekeke na biso mpe na kososola oyo ndimbola na solo na ONU ezalaki nguya moko te na bato ekotikala kozala na makoki te mpona kobebisa ONU likambo na ntina monene mpo ete ONU ezali ndako moko na pamba te to likanisi moko na pamba ezali eloko esalami na maboko na bato te wana nde Robert Miller azali koloba moko monene molandi na ONU soki ezalaki mo eloko esalamaki na maboko na bato te bongo nani asalaki yango soki moto asali yango te wana bayebisaki biso nani mokonzi na maloba nyonso na bango azali na Lucifer
oni ezali mweneli na pole na oyo azangi suka mokonzi elembo na elobeli na bamaso oyo malembe tango nyonso mpe na kozanga kokweyisama ezali kongengisa maloba nyonso mazali kolobama mikolo oyo kozanga boyebi kozanga boyebi molimo na bomoi na bato elonga na Nzambe mpe bofuluki na oni esengami kokoma bosolo na ngonga na ye na kopona mokonzi azangi suka akoyula ngengele na ye na elonga na mokili na nzela na motema na kolinga mpe na kosalela na onu. Wow! Oyo ezali bombe akoyula ngengele na ye na elonga matondo. Robert Miller nini ekoloba lisusu na likambo oyo? Zwa mokari na komi fungola na makoki na bato na kozanga suka na bomoto na yo na kati nde okokoma mokili mpe na suka na yo moko na solo Nzambe yo moko etie nyonso wana elilingi nazali kobenda na mingi na ndambo na mateya na pete makasi kasi na ntina monene na Kristo mpe basakoli minene nyonso mpe na bamone nandimisami makasi ete oyo bamonaki liboso ebandi kokoma solo na mokili oyo mpe ete mokili ezali komilekisa mpe komibongola na oyo bato minene wana na ndoto bamoni mpe basakoli bakanisaki tozali tokobongwana mangomba na losambo minene na mokili na suka nyonso balingi eloko moko ezali bongo ata babotami na bisika bikeseni mpe na lolenge ekeseni na mokili oyo mokili ezali koluka lelo ezali kosangana na mangomba nyonso na losambo mpe na boluki na ndimbola na mibeko na mokili na to mibeko na Nzambe oyo mikokamba boumeli na biso na mokili oyo lisangana na mangomba epanzani na mokili mobimba elakisami na lolenge na sika na boyokani mpe na mangomba na losambo ekoki kozala pene na motema na Kristo aseki matondo mingi likambo na ntina monene kimia ekozala makasi pona kozwa yango. Robert Miller alobi na kozanga kokangama na liloba na nzela na bomoko na mangomba na losambo bawe bateyaka boyengebele kaka na makambo na molimo na mokili mobimba pe na bolamu na mokili oyo bongo bakoluka kobenda bakangami na liloba to banda na Islam bokanisi bakosuka wat na solo na bokristo sambela na sika na mokili mobimba esengeli kofanisama likolo na solo oyo etelemelaki mimekano na bikeke ezali kokotisama na makanisi na bato mpe Nations Unies ezali kobunda mpona yango ndoto na ngai na monene wana Robert Miller akomi ezali mpona kozwa boyokani monene kati na mangomba nyonso menene na losambo na Nations Unies ezali likambo na kokamu bokabwani ekozala te kati na lingomba na mokili mobimba na baloge na bule na baframason nyonso na solo mpe na mangomba na kati na mangomba na molili wana zali bongo alisa baili Robert Miller alobi ezali makanisi na bango bongo wana bozali na yango framasonerie luciferianisme ezali bokonzi na mabele na juin 1995 bokutani monene na mangomba esalamaki na San Francisco na ntina na kosangisa mangomba nyonso na losambo na mokili na kati na lisanga moko na mokili mobimba Organisation des Religions Unies ebiangami bongo na mokuse ORU ekozala mpona lingomba na mokili mobimba na mangomba nyonso euti ezuelakiseli mpe ekangami na ONU na kolanda makomi na bango wana webe wana Dispatch Ministries ori ebimisaki mokanda na mibeko na bango ekomami na juin 1997 oyo eleki lingomba ekofandisa mpenza mobimba na juin 2000 mpe ekobanda mosala na yango na mokili mobimba na juin 2005 mpona nini ezwi ntango molai boye wana ezali kaka kobatama nazali na mposa koyoka na moke na ONU mpe na mangomba na yango mpona kobakisa politiki na ONU diplomatie etc. na bokutani na mangomba wana mwepiskopo na lingomba na Banglican William S. Swing alobaki mpona mabongisi na sika na mokili mobimba alobaki totelemi na ekuke na bokonzi na sika na mokili mobimba oyo ekoki koyokana na kosangisama monene oyo ezali kolisa kobimisama na bitumba mpe na mobulu to na kokolisama na boyokani na mokili oyo ebiangi bato na kotika kosalela bikangelo na bikolo mpe na nsambela mpo na kosalela bolamu na mokili mobimba bomo na esika wapi tozali komemama Robert Miller mpe oyo ezali kopesa mposa Dispatch Magazine botungisama te soki mangomba nyonso na nsambela bakokota na Organisation des Religions Unies bikolo ebele bakotaki na ONU te na ebandeli kasi na nsima balelaki
mpona yango mpe basalaki makasi mpona kokota kuna. Ezalaki ndenge moko na communauté européenne mpe ekozala ndenge moko na mangomba na sambele na mokili mpo ete bango nyonso bakozala libanda bakolela noki to na nsima. Wow! Wow! Bongo ezali kokamwa tozali kokende wapi? Noki mpe nsima bakolela mpona yango. Moto oyo awa azali Joseph Reed, azali mokomi molandi na ONU sikoyo, mpe awa azali koloba na molulu monene na lingomba na ba adventiste, na lingomba na ba adventiste du 7e jour. Mpe azali koloba na bango na solo ete nani akozala mokonzi. Toka enani. Nasali libyangi oyo mpo ete ONU ezali lisusu lingomba na bino, lingomba na biso na mokili, Nations Unies na bino balakisi bilongi. Nasengi bino bokanisa ONU ezali bobele motuka moko tozali na yango mpona boyokani na bato nyonso na kati na bikolo nyonso. Ezali bobele lingomba moko epanzani na mokili mobimba mpona kokolisa bofuluki. Nations Unies ezali bobele libongisi moko na mokili mobimba mpona bobateli na makoki na bato. ONU ezali bobele esika moko na masolo mpona bokolisa na mibeko na mokili. Batindami, Nations Unies ezali te moko na bomoi na bozui na boumeli kati na mokili. Mosala na Nations Unies ezali na ntina monene mpona bolamu na boumeli na mokili na biso. Wana ezali kokamwisa makasi. Nations Unies ezali mpe lingomba na bino. Ezali bobele nzoto moko mpona oyo mpona wana to mosusu. Siko ezali maloba akomaki te, atangaki yango mpona mokomi monene na ONU Kofi Annan. Sikoyo nazali na likambo nalingi kozala mozalani na lingomba na Lucifer te, ezali kaka ngai moko. Bizaleli na mabomba na makomi minene na mangomba ezali kosala na pete na oyo na mangomba na nsambela na bapakano na mokili. Bizaleli na kokanisa makambo na komonela mpe misala nyonso na kopema ikomi sikoyo kosalela mpona kozwa na mokili na molimo. Na yango bakambi na mangomba na lenge wana lokola papu na Dalai Lama bazali mingi na mpepo moko. Discernment Newsletters 1996. Sambela ebongi na moto nyonso. Bantina na lingomba moko na lesama na mikili makanisi malamu na mokili bokanisa mangomba oyo nyonso makangami na Nations Unies masalami na bato minene na likolo koleka. Mangomba mpe bansambele na mokili bakolakisa bomoko na kati na makambo nyonso na bosolo oyo ekobimisa lingomba moko na mokili mobimba. Oyo bato nyonso na bisika nyonso bakoki kotosa lolenge wana lingomba ekozwa bosolo oyo ete bato nyonso bazali banzambe. Matondo mingi tokoki kosala yango na kanisi te. Bosolo oyo ete bokobi bozali kokonza bofuluki na bato na ndimi ata mokete. Moto nyonso azali nzambe, bato nyonso bazali banzambe pe bindimeli na bokobi likambo na seko mpe na kozalana na seko kozongisa makati na nzoto ebimi na bonzambe na solo na moto. Biblia eteyi biso polele ete likambo na bongo lokola kozongisa makati na nzoto ezali te. Zambi epesami na moto akufa mbala moko. Oyo nyonso ezwami mbala moko na makomi. Kobongisama na mibali mpe basi na makanisi malamu mpona kokotisa lolenge na sika, mibeko na sika, bizaleli na sika, mpona kobongisa mpona koya na molakisi na mokili mobimba, mibeko bokonzi na sika na mokili mobimba mpe kobongisama na sika na etonga na libota. Na lingi likambo moko na kosala na yango te, na lingi likambo moko na kosala na yango te. Alis bali akomi makanisi moko wana na kala, boyebi nyonso wana na kala mpe bandimbola nyonso wana na kala ezali malamu mpona kopesa eyano na bamposa mpe na bisenga na moto na lelo. Bazali te lingomba na lelo ezali lilita na Kristo mpe libanga na boyebi na Nzambe esilaki kolongola na bililita. Wow! Yesu na mateya na ye bokende
malamu bokende akomi mokolo ekomi oyo mangomba nyonso bakomona na lokola babimeli na eutelo moko monene na molimo nyonso bakomona na lokola na bomoko babimisi mosisa moko na wapi lingomba na mokili mobimba ekobimela solo wana ekozala lisusu te mokristo to mopakano moyuda to moto na ekolo mosusu te kasi kaka nzoto moko na bandimi basangani libanda na mangomba nyonso na lelo ezali koyoka na malamu kasi sambela wana ekosala nini bakosala na masolo moko mateya na boyebi na nzambe te kasi oyo kaka ebongi mpo na boyomeli na molimo bakozala elongo na lingombo moko na bondeko mpe na boyokani na bato bakondima bokitani na bonzambe mpe bakoluka na bomoko boyokani na libongisi na bomoko koyokana na libongisi na nzambe lolenge wana na nzambe na mokili mobimba ezali ndoto na baba te kasi ezali likambo ezali kosalama na suka lelo Woodward Little 1903 totangi oyo nyonso oyo ezali mangomba na ONU bongo na solo mokili ezali kokende kobimisa lingomba oyo na bomoko mpe ekozala bato mosusu bakoteya molimo na bokabwani ezali bongo te tokoki komona yango kobima te nde wana etumba ekozala mpe Robert Miller alobi ete bango wana bakozala elongo na boumeli wana bakosala ni bakolela mpona yango bango bongo na solo tozali kokende na kosukisama bongo tina monene mpe mosala na ONU ekozala solo ekokolisama mpe lingomba na sika na nzambe esangisi mangomba nyonso na sambela mpe mangomba na molimo nalingi kozala mozalani na lingomba wana na sika na nzambe te na yoki yango solo na kopola Miller alobaki lisusu boye tosengami lisusu kolikia ete pape akoya lisusu na mbula 2000 na Nations Unies koloba mpona nsambela nyonso mpe mangomba nyonso na molimo na mokili oyo mpe kopesa emoneli na nsambela na mokili na ndenge ekeke na nkoto na misato ekozala ekeke na molimo ekeke oyo ekomonisa kokotisama mpe boyokani na bato nani akozala molobeli na mangomba nyonso na sika na mokili mobimba pape libongisi ezali mpona kosangana elongo apokalipse efungwami oyo ezali solo likambo biblia elobi na ntina na makambo makoya na esika na kozala mawanto na mpasi botombola mitu na bino mpe bobanda kosepela mpo ete tozali kokende na ndako ezali kopesa mposa basambela nyonso minene na mokili basengami kokomisa na lombango mangomba na bango na lisanga mpe kondima bomoko na bantina na bango kati na bokeseni na losamo na bango basambela bakoyokana makasi mpona komema likolo bososoli malamu na mabomba mini na bomoi mpe na esika na biso na mokili sambela na ngai solo tolukuta mpe ekolo na ngai solo tolukuta esengami ebwakama libela na ekeke na mokili bondimami te koloba Yesu azali bobele nzela moko esengami kobwakama libela na kokite na kobwaki yango te na kotika yango te na boyi mpe kuna tozalaki na liangani oyo kitoko pape na solo amonanaki liboso na ONU mpe basanganaki elongo na kozongana na maloba wana na ONU wapi basalaki likanisi na sika na lisanga na mangomba oyo Ted Turner asungaki na mosolo mpe mokili mobimba basangani na kati na lingomba na sika na losambo na bokonzi na ONU moko na kati na mitu na ye ezalaki lokola solo ezokaki kino kufa nde pota na ye kufa ebikaki mokili mobimba ekamwi mpe ebilaki nyama Apocalypse 13:3 Josué 24:15 soki emonani mabe na miso na bino kosalela Yawe mpe bopona lelo ye oyo bokosalela soko banzambe oyo batata na bino basalelaki na mokili na ngambo na ebale to banzambe na bamola baoyo bozali kofanda na mokili na bango kasi mpona ngai mpe ndako na ngai biso tokosalela Yawe oyo ezali mokano tosengeli kozwa oyo ezali makambo liboso na biso mpe likambo na mawa ezali oyo nazali kosala yango te nazali kaka kotanga yango libanda na etando kotanda yango libanda na etando nazali solo kokangisa yango te nakanisaka nazalaki kasi nazali te bongo tozali solo liboso na likambo na mpasi kasi na mate na biso oyo ezali koya tokomona na mopanzi mosusu na likambo tosili komona mingi na mopanzi oyo na likambo bokanisi te
na belaka na kufa na yango ntango nyonso soki totali soki sikoyo totala soki Nzambe azali na yano moko na oyo Satana azali kobongisa sikoyo na pesa ki carte oyo mokeli kolo awa pe na zwi motuna kuna na bandi komona ete etumba yango ezali solo na politiki te bomoni yango lelo etumba ezali solo na politiki te kasi ezali na politiki mpe na losambo balingi botosi na yo mpe makanisi na yo namoni ete diabolo azali na yango bongo abimisa ete mokili mobimba mpe ntango mosusu soki ekoki kosalama baponami na solo bazala kokosama mpe kobendama makasi na bisalelo na ye na ngolu na Nzambe likambo na mibale nalingi te kozala moko na bato bakokosama namoni mingi koleka kaka koyeba likambo namoni ete na kosenga makosangisa makasi mpona koyeba solo mpe kokoma mpe kozala mokosami te nzela nini ezali kaka oyo tokoki koyebela makanisi na Nzambe boyebisa ngai Biblia kaka soki Nzambe apesaki biso Biblia te tokokaki kozangela elikia na mai botonda Nzambe mpo Nzambe apesaki biso Biblia tokokaki kosala nini soki tozangaki yango nakokaki koyeba esika nazali kokende te ekokaki komona na nyonso malamu ekokaki komona na moto nyonso alingaki kozala na esengo na komata na vagon oyo solo tolokuta nalingi nayeba ndenge nini Yesu akozala molongi na etumba oyo biso tozali komona nyonso tozali komona ezali ete Satana azali kotelemisa bokonzi na ye yango nde mokanda na Apocalypse mobimba ezali kolobela nazali na mposa na koyekola mingi mpe kobongisa makomi kobongisa na koma na liteye oyo ekoya mpo ete oyo ezali esika wapi likokali na libongisa na Nzambe kobanda kolobelama tokomi sikoyo kozonga na Biblia mpe tokobimisa oyo Nzambe abombeli biso soki mpe na kozala na mposa na koyeba na esika na kotuna bolakisa ngai kaka maboko na biso na bino soki mpe bolingi yango nani amoni ete Yesu alongolami na mabongisi na mokili nani azali komona yango wow na bongo wana ezali kolukama na kobundisa Yesu Kristo mpe biso tozwami kaka na etumba wana ezali bongo te tozwami kaka na etumba yango boni elikia nini tokozwa soki tobongoli mabongisi ezali ata moko te soki bokanisi ete bokoki kobongola yango bobosana yango tozali na elikia te nani azali bobele elikia na biso Yesu Kristo azali bobele ye moko elikia na biso moko soki tozangi ye tozali loko te yango wana nakoki kotelema awa lelo mpo ete nayebi ezali na likambo moko te nakoki kosala kasi akoki kosala likambo moko akomiseli ngai kosalema ete na telema awa mpe na lobi na bino boni ezali likambo te makambo nyonso makoki kosalama boyebaki ete natayaki makambo oyo na bandako na bamason iyo makambo nyonso makoki kosalama kokamwa